Suivez les enseignements avec Mama Yvette Mayuku. Un rendez-vous à ne pas manquer tous les mardis à partir de 20h juste et jeudi à 14h pour la rediffusion. Oui, madame, na haut-parleur télévision. Merci Nabino pour la confiance et la fidélité. Moment et enseignement, ensemble, le nom Mama Yvette Mayuku. L'autre photo, cela qui est introduction, premier chapitre, plan merveilleux, il y a Nzambe. Lelo, tu vas apprendre sur moi mingi to côté na deuxième chapitre. Yemo kwa zali pe awa, Mama Yvette Mayuku, mbote na yo. Mbote papa Mukendi. Bonio. Nazali malamu na ngolo ya tatanza. Voilà, plaisir ici sur Oyambayo, to na ba enseignement oyo. To zala rango côté ça ba na nzambe mukimo me batela rabiso. Déjà, ba impression na yo zanini déjà depuis ba message bandaki. Et puis bande konyo so baso Rolanda biso ba nga toujours koye ba Mama Yvette azali nani soro se présenter sur na ba oh non ba éviter peut-être lelo ba beti ba pour la première fois batela biso mbote libota nyonso ya bana tata Nzambe bisika nyonso tozwami ngai nazali Mama Mayuku Ndinga Yvette ndenge kombo na nge lobi moko kati na basali ya Nzambe mingi na etonga Mont Carmel de Dieu na mboka Matadi. Nazali mama ya bana misatu, mwasi ya libala. Nakanisi yango na koki koloba pour la présentation nanga. Voilà, alors déjà l'autre photo solo là qui est le plan merveilleux. Il y a le plan merveilleux de Dieu en français. Donc mabongisi ya malamu pona bato. Oya pona nzambe oya bongisara pona biso. Est-ce qu'il y a bah, biscuit à donner encore, bah, petit ajout, il y a aussi un peu, pour ou bien rappel, récapitulation pour permettre à biso de côté un sujet à mon collègue le maman. Matin Domingi papa Mukendi, donc ça la ka moi résumé muke pour na koleka na maté ya mususu. Oyo tokolobela lelo etinda ya tata Nzambe. Mission oyo tata Nzambe apesa moto na mokili. Po bayebisaki biso ete moto nyonso aya mission na mokili esengeli oyeba mission nini oyo oyelaki kosala na mokili po yango nde kosunga yo ntango oyebi okokisi yango okende kosala rapport na mokonzi oyo atindaki yo nakanisi ezali bongo mais mpona koloba mpona tia na plan résumé moke tolobaki ete tata mabongisi ya tata Nzambe ezalaki malamu mpona moto tata abanzaki kaka malamu yango na soko tali na makomi bazali koyebisa biso ete tango akeli mokili na ye na suka atali alobi nyonso ya kelaki ezalaki kitoko pe asepelaki na yango ndi alobaki moto asala nini abika na kimia pe na esengo na bikelamu nyonso tata Nzambe asalaki donc alingaki moto pendia asepela na yango ajuir na yango nde tolobaka na monoko ya lopoto mais aya konyokwama te na mabele kasi pona nini tozali konyokwama po tozali koyeba te ntango ye asali mokili pe ape alingaki ete ngai na yo tozala na mokili apesu etinda lolenge tozali koyeba kotambola na ese etinda tata te yango nde tozali kokutana na makambo ebele oyo tokomeka kobanda kotalisa lelo na chapitre oyo etinda ya tata Nzambe na moto awa na mokili. Voilà, là tu comprends bien que le lot tu vas prendre etinda ya tata Nzambe awa na mokili. Maman Yvette, on a retiré d'abord Ngonga. Au ça d'abord présenter exposé il y a sujet après mitune ya nasima. Merci papa Mukendi. Lelo penza tozali ko kabula na biso o ezali tozali libota ya bana tata Nzambe na thème ya lelo ezali tokolobela etinda ya tata Nzambe epai na moto awa na se na tango. La mission de Dieu pour l'homme sur la terre. Tokoloba boye tata Nzambe tango akeli mokili na ye asilisi kokela mokili pe biloko nyonso ye asalaki asepelaki na yango apesaki moto etinda oyo biso nyonso toyebi yango alobi botondisa mokili
bo bongo la mokili pe bo konza mokili. Remplissez le monde, transformez le monde et dominez le monde. Yango nezali etinda tata nzambe. Yango na po ete mokili etonda asaki nini? Ayaki ko instaurer mariage. Batu ba balana. Pona ko balana nde tango ko bandi ko bota nde mokili bandi ko sala nini? Ko tonda. Pona ko bongo la mokili ezali po mokili bongo na fo batu nde bazala. Oyo bako bongo la mokili wana. Yango ne sengaki batu wana bako botana. Bango nde baya ko tondisa mokili po basala nini? Ba bongo la mokili po babi ke tango akelaki yango ezali kaka na mabele pe mai ezali ko plani. Il fallait batu bazala pona nini? Mokili banda ko tongama. Ko tonga mokili. Ezali ko ko transformer ezali ko bo tonga mokili. Apesi mutu nyonso po akokisa etinda wana na se na tango. Pe alobi dominer konza mokili. Apesi au même pouvoir ya création ya zanango. Po obanda ko sani obanda ko créer. Mais balobi na makomi elobi na so nini? Na likamu nyonso apesi mutu atiendelo oyo mutu akoki koleka te. Limite oyo koki ko franchir yete. Yango na likamu nyonso soko ningo salango, il faut tuna o azali maître na yo. Est-ce que na sala to na sala te? Na koba to na koba te? Po yemu nde limite wana ngai na yo moeto yeba yango ezate. Yenda ebindelo wana o papa Mukendi yo ozala journalisme. Peut-être à na domaine mon cabo. Vous comprenez pourquoi il y a un domaine, il y a un journalisme, mais il y a une musique. Voilà, Moussoussou, Azoko Takana Makambo Bokoko. Donc, Ezali, le lenge moto. Tango na mokili, tata pesi le tinda alubine tambola, akateli enzela, alubi landa nzela, oyo. Yangoya tokomona batu alo lenge bele, bazali na mokili. Tata tindi ayebaki ete mokili mboka po etambole sengeli bakonzi bazala. Azui bato apesi bango apesi likabo wana ya bokonzi. Yango na soki eza na yo te okoka te kosala te. Soko forcé okosala na yo mais na beaucoup de difficultés. Po ezalaka déjà fo botama na yango. Ayebaki ete bakonzi pe po bata mokonzi pe po atambusa mboka ozala ye moko te. Atelemisipe batu ya mayele oyo bako accompagner yango monaka soko tali organisation bamboka même sur le plan politique okutango presque règles za cas général omona kuna assemblée provinciale des ali kuna pe na mboka musupe zalaka okota sénat bon et différent kaka peut-être na bandenge mabungisi ya bamboka na mboka mais règles za principe za kaka général okomona pona mboka on etambola batu fo bazala po mboka po etongama. On a des ingénieurs, il faut bazala. Il y a construction, architecte, il faut bazala. Ba maçon, ba briquetier. Nyonso ane ezali nini. Likabo tata zocha kati na moto. Po o ezali posa na ye, mabongisi na esa nini. Eko kisama. Po papa Mukendi na kanisi soki batu wana bazalaki te po batonga bandaku, peut-être lelo toko vivre tozo tambola boye na se na mbulu za nesika ya kovanda te. Tata apesi mutu mayele pe apesi capacité ya ko bongola yango penza. Omona tango akala tango mokili bandaki batata na so bazali ko bana na so na ba hut. Mais après omona ba case ye, après omona bandako ye, de l'autre so mona makambo so se transformer kaka. Parce que vu évolution pe ya mokili ezali ko kende, makambo pesa nini? Ezali ko kende. Tolongwa to komona pe na domaine ya santé apesi pe mayele na baso minganga fo bazala po tata ebaki moto na mokili tango yo sala kuna ba brique ko porter ba brique tout et tout nzoto epesa machine ti ekoki kolemba alobi pe minganga pe bako yeba ko tala makambo ya nzoto basala nini bazala atie pe na lisanga na bato mona ba infirmier ba aide accoucheuse tout et tout
Ok, il peut na domaine où les alliés peut-être il y a makambu ya société, ba société humaine les régir à télémis pe bat. Tout le monde a ba sociologue bazali, tout le monde a ba psychologue, tout le monde a ba chef coutumier. O ba zepe ba hôtel la makambu les hôtels la venir coutume. Donc tata ayeba ki yango linga ki pobo vivre lisanga na malamu, il fallait batinyo so bazala. Na to rovanda pe boye, to zu ba problème. Abinini. Atie pe kuna justice. Bato ba se occuper makambo zota la ba loi po bato basa nini batambola malamu na mokili. Atie pe bato pe tant mususu za faible o ya ko défendre avocat. Donc mayele wana nyonso e utaki pa ya tata Nzambe. De balobi c'est un grand organisateur. Ndenge ya organiser mokili na yesike ezali. Azwaka ka mayele wana a communiquer na biso bato. Po to tambola yanga bibosa na ba imitateur na ngai. Vous imitez ngai. Yango no moni to komona bato alolengi na lunga atipe balanga nzembo fo bazala. Ezala ya makambo to benga soki ya mokili, ezala ya makambo ya Nzambe, ezala ya ba musique to kuta na mboka folklorique. Ati mutu po mutu nyoso to omoneka mutu muso omonaka alingaka ba musique oni beta na mboka. Pourquoi? Parce que ezali kabo ba seki kati na ye. Mutu mususu azoyemba makambo ezotomona na mokili. Ngana benga ngo bon profane ndenge bato balobaka eza makambo tozo vivre na mokili mutu azorelate ba péripétie makambo tozo kuta na mokili atia ngo na loyembo mabe nini nasali mabe ezali te moto pe azwi makambo so azokuta oyo ezali na makomi oyo ezali na baparole purement spirituelle ye pa abinini nasala nze ezaka nzembo ya Nzambe te eza nzembo eza na makambo ya tata Nzambe. Yango il faut dire mutu na musala na tata pesi alobi kende sala to komona pe ba coordonner bazali poso ki azate papa mukeninga na mo to la ta sapato ezate e kata ni mo to kende ko bomisa yango omona même na musala coordonnerie apesi mutu mayeli apesi onyonso bongola dominer soki olingo suka no ka coordonner obamba basapa obamba ka basapa ezaka yo dépend na yo mo soko lingo progresser osala moi maison okoma yo moko fabricant ezo dépendre na yo ezana tata Nzambe asa pesi nyonso alobi kende sala apesi yo talent yo moko ebande nini yo kobongola to komatisa talent na yo nde wana ezali etinde ya tata donc mutu nyonso yango babi toza ba serviteur de Dieu. Mutu moko ta obangana ki na mokinga ya saila Nzambe te neti bato nsusu comme tuni yo o ngana na saila tata Nzambe parce que na kenda église non tata Nzambe lobi naza partout yango omona na musala nyonso apesi moto na mokili alobi tosa mibeko na ngai mibeko tata eza ebele maloba ya tata abi oya lininga to sa maloba nanga to na maloba na ye okokuta nyonso ba principe même o ba tsaka na biso na vie ozokuta ba principe mo ya vie bazo bana yo ko sala boyeza mabe to soit balobi nul n'est censé ignorer la loi eza principe eza na vie peut-être au temps peut-être na ba cours à droit mais ça maloba tata Nzambe au moins la nzelo zo tambola okuta ba commandement na ye ba précepte ba principe nyonso ba même ba proverbe eza parole ya tata Nzambe parce que na musala yo zali ko sala okomona na pesa ka exemple au moins neti tout ça neti respect à l'heure okuta on na bandako libeko na kata ndako okuta on na kata église okuta on na kata entreprise partout yo koleka respect de l'heure même so okena mikili muso okuta même na arrêt de bus so ko respecter air to rater bus alobi nyonso nezali maloba na esengeli otosa parce que yazala kabisika nyonso alobi je suis nazali nyonso ko sala sala ngo pona lokumu ya tata Nzambe tosa ye pourquoi parce que ça va principe sous ya vie soki eza penza lisumu te mais soki ozali ko négliger yango e ko mema yo na mabe na masumu yango alobi botosa nyonso ndio ko mona na makomi soko otali ozongi na Biblia batu mingi batu na ngai oyo ye benga kazamo na bangunze matanga ya Bible pona nini soki na se référent mingi na Bible na expliquera batu c'est parce que boyebi ya batu ezande belé kuna sur 100% même na Congo boyebi même 70% boyebi batu ezana kati ya Bible et pourtant Bible wana
ezali kaka parmi ezali kaka ndambo maloba tata po tata ojijamo okoki ekute na mukanda moko non abi nazali okokute na okute wa partout yango alobi so atoke na Deutéronome 30 11 à 20 alobi maloba na ngai okoluka ngo wapi ato mati likolo okomona ngo te okiti na mabele okokuta ngo te na se na mai parce que natia yango déjà kati na motema na bino okoluka ngo déjà yango abi nature yango ndezali maloba ya tata ya liboso nyonso okokuta ngo kati na nature nde to expliquer même code de la route babi nzela ya tata nzambe eza nzela tolekaka te eza route mpe na banzela oyo toleka na mokili batiaka code soki na mokili totya code bongo aye code ekozala te poani code wana ezali eza bamibeko oyo tokokuta na nzela oyo bakateli yo yango nde kopermettre osala nini otambola na mokili alobi plan na ye ezalaki moto abika na kimia mpe na esengo na mabele oyo tozali kina esika tokokende po papa mokendi il y a une vie après la mort na nsima ya bomoi ya kufa eza na bomoi mosusu kuna tokendaka tovivaka lolenge tovivaka awa me na nzoto te na molimo oyo yo osali awa yango nde ezali lifuti yo kokende kozwa kuna esika yo kokende yango na tata na mabongisa ngai ni mutu atambola na botosi po abika malamu na mabele pe kino kuna kokende po soki obiki malamu te na mabele kuna tango kokende kosala rapport bako juge yo okoleka na jugement et jugement na soki olongi te infraction edépendaka selon selon lolenge yo tambolaki na mokili nde bakokatela yo etumu par rapport ya makambo oyo osalaki na mokili soki otambolaki na yo mwa malamu okozwa mpe etumbu oyo esengeli na yo meme na classe tomonaka te yango abi nature eteyaka bino te nature eza langage na nzambe yango nomoni mingi tobungisi makambo ebele esika tozali kokende tozali konyokwama wana na kati ya matière ya enseignement tokotalisa makambo ebele oyo tobungisi nde batata bayaki balobi kende koyebisa bango bozongela nzela ya tata nzambe nzela oyo akataki mpona bino mpo moto okoki kotambola te na mokili soki oleki na nzela ya baintercesseur na bino te tokoluka tososolisa moke mpo bato bakomprendre mingi bakomprenaka te ntango tobaka nzela ya batata elakisini papa mokendi tata asali mokili na ye alobi kende tambola tosa mibeko na ngai balobi batata na biso yambo babebisaki nde relation na tata nzambe ezalaki mpe me tata na bolingo na ye atikaki biso te atelemisaki bato mabota na baoyo ya bango mpo basala nini batambwisa bango mpo moto soki atiki mokili atikaka nzoto oyo nde akomaka esprit soki asalaki tata na solo esprit na ye molimo na ye kokoma centre po molimo ya tata esumukaka te nde ye nde akoya kotambwisa bino bato bozali na nzoto parce que c'est l'invisible qui dirige le visible po nini esprit amonaka makambo oyo ngai na yo papa mokendi tokoki komona te mpo na masumu oyo biso tosalaka moyen tokende tosola na tata nzambe eza te alobi ayokaka libondela mosumuki te ezalaka slogan te tata nzambe ayokaka libondela mosumuki te yango wana mpona kokitisa kanda na ye apesa bato oyo bino esengeli boleka na nzela na bango bango nde ntango bakoyoka yo bake pa tata bake kolelela yo omoni vérité ezalaka na makambo wana bango nde bakokende kolelela yo epai na tata mpo ntango yo ozali kotambola na mokili moto akokebisa yo ezali molimo na nzambe yango balobi nini il contrôle, il sonde, il éduque, ayaka même ko prévenir biso, ayaka ko convaincre biso. Siko on est battu parce que la confusion parce que Saint-Esprit balobela monde molimo eza vaste. Eza vaste, peut-être atteindre la société ndenge ozana société na yo awa
na kati ya chaîne na yo okosala yo moko te non ekosimba te eza musa mususu ye il faut benga mutu yo kende ndenge moko pe tata organisation asala na mokili yango alakisa biso maloba na ye okokuta même na mboka il y a un président un chef de l'État okuta ye azana primature il y a un premier ministre azali ba ministre bazali bakaboli oyo ya santé oyo ya éducation oyo ya ezebele pona tanga nyonso te donc soki mutu ozana problème asali pe hiérarchie na ministère atie pe kuna atie administration ezali to mona ba société étatique privée tout et tout donc pona nini moto nyonso esike ozali soko ozana problème il faut kende esika o esengelo keke poser problème na yo soki problème na yo correspondre plutôt na domaine ya santé okobanda procédure na yo na domaine où eza concerné jamais oza na problème likambo eza tali problème à santé yo ke na memango na problème na esika éducation ozwa réponse non quitté soit tant bazo traiter ba problème baka ba moni dossier na yo ba bi ke dossier eza ya biso te to si ça na makambo na biso tant ba aussi ça ne ba bi en tout cas bo aider bo sunga ye mutu mwa ke ne côté les dossiers kuna to bo benga e bo zo ba to mona procédure wana o ba bi le temps c'est de l'argent donc tant yo so wana yo zo bebisa yango wana moyen mabongisa tata nzambe ko kisama na bomoyi na biso ezate tata telemisa bato na bato wana telemisa za na bato ba kipaka makambu ya santé ezana ba soda o baza armée bazalaka na mokili ba soda kuna pe bakoma ba soda nde yango bazo ba tango bosie elike pa na biso nde tokoya ko bundela bino milimo wana nde ekoya ko bunda bitumba na bino pona nini bosali bango confiance bopesi bango honneur o esengeli na bango nde okomona eza bongo même na domaine ya santé mais sans qu'on soigner mais à guérir te to ebaraté qu'est-ce qui se passe dans mutabikaka yango monaka mabota ebele mosusu bayebi ba secret oyo baye ko bungisa moto moyindo po moto moyindo asani miso esfongwa efongwa mate po bayebi secret oyo ezali na mapele na biso secret oyo ezali na loposo moyindo mais biso nde toza ko telinga tenga toza ko tepa tepa tozwi bozoba basokoli biso mayele yango wana esengeli penza moto moyindo atelema asenga tata nzambe afungola ye misu akoka komona pe akoka koyoka po tango batelemisi nga balobi problème na bino makasi eza nini bozaka na écoute te po ngai tata nzambe tango nayaka kosola na moto nalekaka na nzela nyonso nalingi alobi nazali même na nzela ya chaîne bo azosolola na biso bato na makomi azosolola na moto yango ko bateke oyo kaka liloba ya tata nzambe non wana eza kofinga tata nzambe eza kofinga ye alobi tosa papa mokendi makambo ya tata nzambe bateyaka mutu te po aza te yo bando ozalaki bebe oyo na mokili ateyaka yo alobi bino babateli pa te borapele kaka barègle tozalaka na mpona korapele barègle générale yango alobi oza berger osimbi baton yo oza wana kaka meme alinga kende bosai nini ozwi ulete okangi ozongisi ye soit azoyoka te ozwi mwa filme moke obeti ye po azonga na nzela bate balakisaka bato makambo ya tata nzambe te onga na telemi na non parce que onga nazoba ya sika ezali likambo sika eza te tokutaka yango tozosalela yango tokokende mpe tokotika yango kaka ekozala yango wana yo mozali na nzambe oza kaka mpona korapele barègle générale mpo domaine ya tata ya molimo apesaka nzela na motu te abiya alingaka te moto azwa esika na ye jamais bazwaka esika tata te obanda kokanisa esika na ye ezalaka te yango wana tokoloba boye ntango moto aye na mokili mwana botami aye na kati ya libota no tata azwi ye abandi kotambwisa ye
tango alongwe wana abimina akoli abandi kokota classe abimina société tout le monde a l'état ko récupérer na encadrement formation monsieur tout le monde a fait les école azu ba formation professionnelle ba formation za ke belé l'état faut a encadrer et to ko mona tango abimi église pezali église c'est nini ezui mwana église za wana kaka pona ko sa nini oyo tata ko rappeler oyo tata bana ko lekisa mona na ndako oyo l'état aza ko talisa mwana pe oyo bango bazangisi ya salini abandi ko accompagner mwana tozakana ka pona ko recadrer yango balobi église azaka au milieu du village pona nini au-delà de la force physique tata c'est force spirituelle apesi likabo wana pozala makambo mususu oyo koki ko saisir te mais ngai na molimo bayebisi nga te likambo oyo okosala boye na domaine na yo mais nayebi domaine na yo te mais ozala problème oyepa na ngai mais nga batalisi ngai mais nayebi domaine wana te donc apesi yo force spirituelle pose esprit esondaka nyonso naza molimo te mais azwi kati na nga atie makabo wana yango lomona baba église aza au milieu du village ya aza wana pona ko recadrer esika oyo bakambi bakoki te ezala ya mabota ou bien l'état ya aza wana pona kozongisa po aza na force mibale kati na ye mais nini tozali komona te yango moni tozali kotambusa tokomi kotambusama na nzoto ole totambusama na koyoka oyo molimo na nzambe azali kotambusa biso milimo wana eza mosusu te ezali kaka ndenge tata asala mabongisi na ye ba oyo bakenda batata na biso bakenda basako ya makasi babimaka bango nde bazana mpona koakompagne biso na chemin ya destine na biso soki tokolanda nzela wana te tokokoka te même ntango tolobi batata mpe bakoko na biso tata na yo aza lelo aza moboti ye nde azotambusa yo soki akufi aza na likabo tata azaki kati na ye likabo wana ekendaka te omoi soit etikali epai ya mwana moko nde mwana ya ntango azosala ye oyo akendaki na molimo mpo ntango moto akomi esprit azomona makambo na oyo yo okoki komona te azosaisir baparametre oyo okoyosaisir te nde abandoko ya kokommunike omoni eloko oyo kosala boye te sala boye sikoyo soki ozoyoka oza na écoute ya saint esprit te écoute ya saint esprit ezalaka kati na église te partout oyo ozali ozotambola yango babi totunaka ntango tozali kotambola na nzela ata na motuka te batie biso maps oyebi tobeti adresse te abandi kolakisa okende boye sala boye parce que azosaisir makambo oyo ozomona te yango tata alobi langage na ngai liboso eza na nature soko olingo comprendre batata nzambe fozonga na nature premier langage na ye le reste ezali yango babi bakondi ya mboka bozonga na nzela mpo bokoka kotambusa bana ya tata bino moko bokokoka te batata na bino oyo bakenda bango nde bakoya kotambusa bino basali na nzambe lolenge moko même baboti yango moni makambo nyonso bulu yekesali nini ekoti tosa mibeko ya tata tosa baprincipe na ye oyo nyonso yo okuti na nzela kolongola te alobi mosala nyonso ozosala kosangisa nzambe mosusu te kokosa te kolula te koyiba te na nzela ozotambola tosa ntango po ntango yo tosi te mibeko batie kati na société yeba mpe tata nzambe moya sepela eza te yo ozokanisa kaka lisumu okende kosala donc partout yango alobi sikoyo na masumu nyonso wana tosalaka akoyoka biso ndenge nde tokendaka kolela tata nzambe na nzela ya bato yango polo esabaki ya binini nazali nzela na bino bato bakomprena yango te azalaki clair abi nazali nzela na bino yango mpo alobi nini nazali avocat neti nazongi nake kosalaki avocat na bino kointercede mpo na bino alobaki te kenga naza nzambe tata nzambe bazwaka esika na ye te akabolaka gloire na ye na mutu te aza nzambe aza kaka ye moko yango alobi nature eteyaka bino
akoki kotinda moto na mosala ya makasi abikisa bato eza mosala facile apesi ye nguya na ye kati na ye mais mutu wana akotikala kokoma nzambe te batata na biso mpe baza banzambe te papa Kimbangu aza nzambe te Kolo Yesu aza nzambe te Buddha aza nzambe te Mahome aza nzambe te mais bazali basali ya tata o babengi baenvoyer atindaki bango na mosala moko ya makasi ya ko sauver peuple eza facilité yango wana kozanga boyebi yango nde bungisi biso makambo ebele tozonga na nzela totosa tata mosala ozali kosala tosa mibeko yango komona même na bafilme tala bafilme ba indien batosaka baculture bacoutume na bino fo botosa ezali maloba ya tata nzambe baculture fo totosa nyonso ezali maloba ya tata nzambe malobi nini na kati nzela na mokili natie malamu na mabe mais na te yo pona malamu donc okuta na bacoutume ya malamu ezali ya mabe ezali na baculture ya malamu ezali ya mabe ezali na bacommandement ya malamu ezali ya donc nzela nyonso okuta malamu na mabe malobi na te yo pona ya malamu est-ce que elobelaka biso eloko te tokomi kozwa esika ya tata nzambe mpona kokoma bajuge na esika na ye yango tata nzambe azali na kosepela te tozongisa bana ya tata na nzela tolakisa bango nzela ezali ya solo mpo tata azali solo mpe solo na ye ekotikala solo ekobongwa na mokolo moko te makanisi mwa résumé tozalaki nango ya kosala mpona kotalisa lolenge nini etinda ya tata ezali na mokili. Voilà, tolandi malamu mama Yvette mimwa mituna ezali motuna ya liboso ntango lobi likambo ya bato bakendaka soki c'est-à-dire bato oyo bakufaka bakomaka baintercesseur mpona biso bandeko baza kotala biso boye miso baza na bapapa akufa bamisusu bakoko bakufa misu bandeko bakufa est-ce que mama na bino oyo akufa papa na bino akufa akozala intercesseur na bino na ngambo ya dans na côté ya molemo matondo mingi papa mokendi na kasi ntango tozali koloba awa même na nzoto to explique yango bakambi bazali mais tolobi tata azwi na moto azali na makambo ya oyo ezali purement spirituel basali na nzambe baosali na makambo ezali purement spirituel apesi bango nini double portion eza ndenge moko na baoyo bakenda atelemisa baoyo basalelaki ye bango nde bazali baintercesseur ndenge omonaka soki toke na histoire ya Israël okuta Moïse alobi Moïse abi soki nakei nakoyebisa bana ya Israël nini alobi bisa bango nzambe ya Abraham ya Isaac ya Jacob est-ce que atangaki bapere na bakoko na bango eza mpe ndenge moko na biso atelemisi ebele na mabele ya Afrika tomoni eza na papa Simon Kimbangu papa Kinkita Matumona papa Mpadi papa Twalani papa Philippe Mbumba papa Mabwaka papa Lubaki papa Toko papa Timothée Mbongo Mpasi papa Mbemba Zulu papa Tutidiatia na ba mama pe ebele batelemaki mama Kipavita mama Mafuta mama Nzinga baza ebele na Afrika atelemisaki ebele yango wana moyindo soki tozongisi tokososola tokobika penza oyo ezali bolamu ya tata tozali kobika ngo te bwani bososoli eza te donc bato wana nde bazali baintercesseur na biso mais batata na biso bazali canal oyo tata asalelaka mpona nini ezali na koexplike ngo ndeni papa mokende oza na problème otali eza na noko na yo moko azalaka na likabo oyo oza nango oza na posa osola na ye okoleka epai na ye mbala moko te okosenga epai ya tata nzambe nalingi nakutana na ye nde tata nzambe akopesa nzela na baoyo ye atelemisa babongisa rencontre na bino même na mokili tomo abini nature eza langage na ngai babongisa rencontre na bino mpona nini mpo soki noko na yo azalaki na makambo ya mabe kati na ye oke mbala moko okokutana na ye mpo mutu ntango ayaka na mokili aza na don oyo tata atyaki kati na ye yango alobi ete ezala pesi oyo tata aza ndoki yo kojuge ete
ayebi pourquoi apesaki yo atiaki yo na nzela na yo yango tomoni me babi Abraham ami de Dieu papa nazalaki na nganga ezala mokonzi ya mboka azala na malamu azala na mabe na ye aza tata oyo ya tie aza tata esengeli korespecte ye esengeli kopesa ye honneur na ye ata tata aza na mabe na ye nandimi te pa tata no aza na mabe na ye fo finga ye okoki peut-être kotalisa ye mais okoki kofinga ye te tata nzambe osepela te eza malamu te yango no moni don wana eza bakoyebisa ye kende kokutana na mokendi mais pesa kaka oyo biso totiaki kati na ye molimo aza na contrôle azocontrôle ye okomeka te tozotala yo zwa oyo biso totiaki kati na yo pesa ye mais soki okei na lolenge na yo moko osengi nzela te ntango akoya aosala oyo alingi atie azwi susu mwa mosusu abakisi yo bandi okanisi molimo na nzambe ezotambwisa yo na likabo bapesi yo nzo ande molimo nini ya kadia mpene nde bandi kotambwisa yango wana batata baye kotalisa babi bokeba po bato bakanisi nini bakomi mayele et pourtant baerreur babi bambeba bokomi kosala bambeba ebele moto amoni neti akomi mayele et pourtant tata lobi napesi yo nyonso mais natie limite ndelo oyo okoki koleka te donc ntango yo yango mpo leka ndelo te fosala nini il faut tuna ye yango moni même bakonzi ya mboka mingi bakomi kozwa mibeko ezali contre nature moto amoni ke nasi nakoki na ngai tika na sala boye ok mobeko nyonso papa mokende okoki kozwa na bomoi na yo na nzela na yo il faut tuna tata nzambe basolaka ye kaka na nzela ya molimo na ye mosantu nde okotuna tata nakanisi boye eske nasala to nasala te osepeli nango to osepeli nango te nde tata na travers molimo ne aya korépondre yo sala to komeka te okomona pa na yo andimisala me pa na nga boye po azali maître aza chef yango ezala bino bojujaka te ye nde moto azalaka na contrôle ya nyonso yango wana soki olingi kokende kosolola na moboti no akende akeba okende bikendela kendela te senga nzela epai ya tata bango nde babongisela yo nzela tozomona bazoluka dialogue no bazosala mwa mabongisi nde nini rencontre ekozala est ce que kaka mbala moko kokendeka okoti bo parce que likambo eza bonaki eso non il faut kobongama eza ndenge moko ntango yango abi soki bose confie na ngai nde bosani bokolonga eyano wana na pont wana voilà et bongo na likambo sikoyo ya mission ya moto parce que eza motuna ezongelaka biso mingi bandeko balingaka baza kotuna papa mokende bisa mama Yvette tokoyeba mission na biso lolenge ndenge nini tokolota ngo na ndoto fo prophète ayebisa biso totalisa na kitalatala to ndenge nini po toyeba ke ngai vie na ngai vraiment mission na ngai na eza na kobongolaka na eloko oyo na comment na bongisa ngo malamu lokola ndenge otoki koloba ponte na kokokende su musika koleka papa mokeli tokoloba boye nasi na yanoli déjà moi mingi na motunana mais bato bazali kokososola pena malamu bazotuna trop yango etinda ya moto tolobi moto ntango azwa na mokili tata atie deja likabo kati na ye nakanisi tososolisaki mwa mokolo wana ntango bovandi na kati ya ndako okomona mingi moboti fo ozala attentif pourquoi babi moboti azali nzambe ya na se na mabele yo ndo ozali lokwa nzambe ya bana na yo ifo lakisa bango nzela okomona mingi likabo ezalaka kati na moto okoki bandekaka kosolola boye yo namoni soki osala eloko ekosimba me na ndako deja ntango mwana azokola bilembo elakisaka omona mwana mosusu alingaka kosambela mingi na bana oboti me mwana opena alingi makambo apriye banda otali aza na mosala ya tata kati na yo eza na makambo etali spiritualité omona mwana mosusu alingaka kolambalamba luka oyeba mususu alingaka mutu alingaka mamba politique ye débat na ye kaka politique tout et tout nde okomona ezalaka basigne tata nzambe alakisaka biso sikoyo soki et que ozo comprendre kaka te basala nini alobi kota na chambre tuna bakoyanola yo nga na zo comprendre te
bato slogan ekomaka Matthieu 7:7 demandez vous sera donné. Matthieu 7:7 sikoyo kosenga yango ezalaka soki oza na nzala non. Molimo azali eloko osu tobeta nango sete molimo na nzambe azali ye nde azali wana mpona kotambusa wana na nzela mpona makambo no nyonso domaine no nyonso ya vie soki osengi ye akoya kolakisa yo mpo moto abotamaka na mayele na toyaka na eloko te na mokili mayele bozwi nyonso bwanya tata nzambe nde moto apesaka biso yango yobaka bobeta tolo te po soki obeti tolo aza na makapasité ya kolongola yo abotoli yo mayele komi kosala na orgueil soki lolendo abi il fait grâce aux humbles mais il résiste aux orgueilleux po moto ya na eloko te moto aya na eloko na mokili aza te ezala mayele totalisaki mokoana ke ntango moto abotamaka batiaka ye na ange oyo akotambusa ye na mokili ange wana nde aza kotambu oza na problème ntango ozoloba mosu ezala to omonika ovandi kaka boye ozotunaka eloko na osala yango ndeni papa moyaka ide moyeli yo lobi nini mayele na nga te tomikitisa esprit wana tata atia ye nde abandi kokommunike na yo soki ozokotosa makambo aza koloba na yo nde akosala nini azokontinue kotambola na yo mais ntango okomi na désobéissance asala nini tata molimo na nzambe elinga esika mabe salite eza te atiki yo yango balobi tika mwana soki alinga simba moto botika ya simba moto mokola kosika nde akoyeba yango monaka tata soki omizongisi omikitisi yo kosenga bolimbisi akosala nini ayambi yo azwi molimo yabi bokontinue mais ntan wana nyonso toperdaka baminute wana na baseconde toperdaka mpo eza chemin na chemin ya vie na biso yo ozalaki peut-être na 100 minutes au perdre déjà 40-50 ozomona te ke eza pasi pour atteindre destinée na yo. Voilà, merci beaucoup. Je pense une dernière question na zanango tomonaka mingi na bamangomba o bandeko na lolenge tokomela bamangomba mingi bakoma koselisa bandeko ba prière ya kokata ba lien koko na yo zaindoki papa na yo ndoki tout ça, c'est à dire que nous-mêmes tokoma vraiment hein, toujours kokata ba lien, tout ça vraiment ko juger bango, tout ça vraiment ko finga bango na spe wana mama Yvette bandeko belé baleka topé baza na situation na minute oyo topé misusu pe baleka na yango nini okoki koyebisa bango parce que na ndengo talisi awa apparemment lignée à mutu même ancestrale les alliés très importants bandeko wana nini okoki koyebisa bango pona bao bakata ba lien mikolo nyonso bao bakata. Est-ce que la prière na bango ekokoma to ekokoma te nini okoki kotelisa bango na bazotelisa papa Mukedi domaine spirituel est vraiment compliqué le tolobaka mutu ta kolobaka nga na yebi nyonso molimo na nzambe ne ntango ozotambola aza kolakisa yo lolinga kotambola ezali omoni likambo nyonso ezalaka selon réalité mutu akutani nango yango baba mingi ntango ozosala likambo lika otuna tata nzambe leloko na kosala yango lolenge nini tolobi bien maloba nzambe tata saloba apesa règle générale na ye yango abi bokutanga même na nature soki ozwa cours alobi principe eza boye mais quelque part atie nota bena et excepté na nota bena wana eza domaine ya ye moko yango omona soki tozongi na makomi eza na Biblia Etienne aza na kati ya libondeli baye kotalisa ye tata kitiseli ye plateau ezali na biloko ezalaki impur oyo apekisaki bango baliaka na mboka na bango ye alobi tata nakolia biloko te po eza mabe ayebisaki eni alobi nani oyo akoki kodeklare impur oyo nga na deklare pur yango na makama domaine ya makama molimo ngana ngami ko porter ba jugement te mais tokoloba boye ne tolobaki tata acenzela ya mabe na malamu alobi na yo pona ya malamu soko lingo katali oui balie pe bakataka po alobi nini na mibeko na alobi o mwana oya kotosa te etumbu ekolanda nini tina ba génération na ba quatrième génération alors siko soki yo moto zobika eke etumbu wana ekanga bino okosenga nini tata longola yango no
sikoyo basali na nzambe erreur ni tozala nango kaka tokoki koloba eza nango mabe te soki ezali bongo likambo nyonso eloko mingi ezali kobungisa so basali na nzambe soki moto aye liboso na yo formule tata moto apesa yango ndenge nini okosalela likambo mais biso tolingaka toyoka su formule ya tata nzambe te yango nomona meme nga nazongaka toujours na biblia mpona kotalisa bato kolo yesu azalaki devant maladi omona ata mosusu azwi potopoto asali apesi mosusu azwi formule oyo tata aza multisystème. Pourquoi? Pour ayebi ke yende mutu ayebi moto ayebi malade eza kati ya moto ayebi ke formule oyo nde kosimba yango wana po yosala yango okosenga nde formule epai ya tata soki alobi na yo aza na balien il faut kobriser yango tolobaki nini tata atia nguya kati na moto oyo bazali na service eza purement spirituel oyo moto na chair okokako sesi pamete yango wana yo te okosala molimo nde moto okoya kosouffle yo salela yango lolenge boye soki ozosalela yango lolenge wana eza mabe te mais soki ekomi neti rituel bien kaka parce que formule ekomi tokanisi ke balien eza mabe oyo bacoutume eza mabe tokata wana okei sikoyo kotelemela tata nzambe mais soki ezali mpo yo oyoki tata alobi na yo moto pour la plupart bacongolais tokata balien te balien oyo soki okati kende bayebisa biso ke coutume eza mabe etika na kata wana ekomi mabe parce que coutume eza coutume tata na mabota okokuta epai ya ba-asiatique toza na même coutume te baza na lolenge na bango ya kovivre baza na lolenge même culture te lolenge ya kolie eza ndenge mosusu mpo tata ndenge apesa biso mabele bato na mabele na bango ayebi biloko wana ezobima na mabele wana fo boliaka yango ye moko ayebi nini esalaka na nzoto ya motu okomona biso baklime eza ndenge moko te eza pourquoi te bato apesi bango mayele posala betude ya makambo etali mboka na biso mais biso tokoma kokende kokopie biso kaka tokoma kopi kole yango moni moye makambo evanda malamu na mboka eza te eputa tata atia likabo kati na moto tosenga ye mayele wana tobenga batata bakitisa mayele mapa bana na biso oyo baza na mayele soki guerre ezali basala bakreye baminduki banini mayele wana eya mpo tata apesi mayele mpe apesi na biloko oyo esengeli kosalela yango pourquoi tokokende kolela kaka tozelaka euta epai ya bato et pourtant apesi mutu nyonso akaboli na mabota nyonso apesi yo mayele yo moko luka osala nini lolenge nini okotamba yango abi botangaka kombo na ngai na makambo ya pamba te eza makambo mosusu eza ntina te okende bando bengaka tata nzambe asa apesaki yo nyonso so luka so nini voilà apesi yo moko luka obimisa yango mais yebaka kotuna se confier parce que place okomi limité ya osala nini aye aguide yo molimo na ye guide yo po tata nzambe batindaka ye te tokotalisa makambo ebele papa mokendi baerreur eza tellement ebele na bakonzi ya mboka na basali ya nzambe na baboti mpe biso moko yango moye tobika bolamu ya tata plan merveilleux na ye eza te na mabele oyo tozali kino esika tokokende. Voilà, merci beaucoup tokomi na suka émission. On va lire un peu ba message ya bandeko bazotala biso esengo mingi koyoka yo mama Yvette. Merci mingi na ndeko Anne ndeko solobi matondo mingi na mama Yvette na papa Mokendi. De comme ça émission kitoko makasi simple et clair matondo ndeko Stéphane Madiangu. Voilà. Merci na bandeko nyoso baza kotala biso. Merci ba contact ya mama Yvette ezali wana affiché. Pour na bandeko bazali na bamituna pour na bandeko bakoki ko participer to pe ko somba livre pour na lolenge kani kokota na ndaka na yo. Est-ce que ça toujours en Europe jusque là maman Yvette ou bien stock ici là en Europe c'est toujours disponible eza sous-souté aïe alors pour na kokota na groupe WhatsApp bandeko bosani kaka na numéro yo na numéro na kaka soka komeli ngai ba pays mususu bako commander ba livre awa ezali eko kindele bango tokoluka lolenge nini ya kotindela bango baoza na posa na yango. Voilà, merci mingi, merci beaucoup. Merci na mama Yvette na oyo une heure d'échange. Voilà, merci na ingénieur Elohim Masale qui vous a biso malamu. Merci na binonyo sobozote la biso. Bonne continuité les programmes na haut-parleur télévision. Quant à moi, je vous dis bye bye et on se voit au prochain numéro.
Suivez les enseignements avec Mama Yvette Mayuku. Un rendez-vous à ne pas manquer tous les mardis à partir de 20h juste et jeudi à 14h pour la rediffusion. Suivez